Yango bokenda kopona na kuna banaka bokenda kopona na kuna bofanda kuna na Sodome. So tali wa kenda veya magoda wana mwana ka. Ovi shingom o baby si filme o deuxième film moi so baby ça. Oyo deuxième film moi so baby ça. Ya liboso abimela biso na mai na montre. Ya mibale actrice ma papa. Papa pourquoi tu m'as laissé papa? Je mange même pas, je dois travailler, papa même c'est pas fini dehors. Faut les canaux tableau parce que tant on a le banayo, ba bonyo so ba omona o ezaki le kwa na école. Miss Lolo. Tout d'abord un mamilo azaka mninga na ote. Deux, le quoi yo o banga ba parents na yo te. Miss Lolo o respecta ba parents na yo te. O bota mwana liboso mwana mibale, je ne sais pas si ça bango combien na ndenge ko koma na ba koko kaka na ndaka ba parents, donc o respecta ba parents na te. Essayez un peu pour respecter mes parents et mninga parce que maman milo ana bana basé mikolo. Artiste oza international eza Irsil Pechanga. Tomoni Irsil Pechanga awa na film moko ezoleka kuna na A+. Bon moi ndenge a incarné rôle a pamba te. Procureur aussi la recocate si la yo ko fanda pena na bureau posé nenge ici la fanda ki si la kokango boya kolobela bambotala lelo onenge bambo na bino wana abebi si film abat. Je mange même pas, je dois travailler, papa même j'ai pas tenu dehors. Maman j'avais mal fait de partir sur maman. Comment ta fille souffre ici, non? Bon, on était que maman la banga baby si film ba. Na bino pe lisusu qui matalanele qui m'a pressé le qui muto boko ko pesa rôle wana te. Nicolas kozala envieuse. Nicolas ko envier. Nicolas ya ba pressé, ya prestige. Boko ko jouer c'est loko ya jouer raté. Fanjo zolo bake Belvi atinda mamilo aya ko finga sila Belvi atinda mamilo Belvi aza suko sila yangana na bakanda wana lo baka bino lokola boliko jouer bien te bino lokola boliko yoka conseil te nkamo ko foba zwanga gros plan ya munene wana pena gros plan rapproché bango mon réalisateur dans l'ombre. Bongot. Merci Nayo Miss Lolo parce que oyebike si la zaka adversaire à Madame Belvité. Si la aza adversaire ya ba Tegra, aza adversaire ya ba Kenny, adversaire ya ba Linda, adversaire ya ba Davina Apwa, aza adversaire à Madame Belvité. Attention. Wana toke koto lobaki Madame Belvité ko diembe la groupe Sima. Au moins siko côté nenge banda c'est par l'invitation que Madame Belvité a kenda ko intégrer groupe Sima. Ayaka te lokola sila. Ayaka na recrutement tozo recruter. Sila ye wana kuna para. Sila ye po babanda ki ko recruter na groupe Salongo. Mukolo wa groupe Salongo. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Auto Bastille et na émission na yango lisano ya kebo ezaka bongo présenté et pas inangai o ya bino mwana suka ya basumi soni autrement dit IGF. Je pense que tobungaki moi moké entre ngai na bino vraiment nazalaki na moi déplacement ndenge ezala kaka vraiment lisano ya kebo en forme lisano ya kebo ezongi et merci beaucoup à notre manager qui s'appelle Papa
Tigre depuis Texas, que Dieu vous bénisse et pourquoi pas à Darling Love, ce pays de la presse, que Dieu te bénisse aussi et que Dieu te garde là où vous êtes et que Dieu garde encore famille Libota de Londres. Là, je vois la maman chérie, maman Claudine Bokato, la maman José Loussadi Souya, Sylvine Jolie, maman Germaine Makiese et pourquoi pas Ika Mamelina et je vois encore maman Francine Matondo, maman Gina Mabiala, maman Bibisha Kandeya. Merci beaucoup à Exode Mikebi Wazabongo Sima ya caméra wazo sala ete bilili na biso ekoma vraiment kitoko makasi na kati ya ba etando ike na bino et na assistance ya Bianca Zanga mwana suka ya famille Libota et pourquoi pas à Papa Kulutu de famille Libota, que Dieu vous bénisse. Prenez vos positions mesdames et messieurs parce que émission na biso déjà est bandit to ebi ke na kati ya Bellevue TV toza na film na biso oyo eza bongo na kombo ya homicide. En tout cas félicitations tout d'abord na famille Libota ndenge beaucoup ici entreprise il y a Bellard Production na 2 millions 3 millions de vues par film. En tout cas merci beaucoup à famille Libota toujours tous à la canne vraiment pour na force donc à famille Libota force toujours à tous à la wana to emaka to partage to commentaka ba film oyo ezalaka bongo na kati ya Bellard Production et pourquoi pas nakati ya Candy Star parce que nyonso wana ezo ko appartenir kaka nakati ya Bellard Production. Homicide déjà nakati ya Bellevue TV bandeko balandi yo oyo olingaka komona lolenge dini tonto da Costa azo jouer donc toloba filme oyo eza filme ya rêve ya tonto da Costa parce que touta komona na vidéo na ye ndenga lobaka ke rêve na ye ezalaki un jour a joué papa na mwana na papa na biso elombe papa na biso Faustin elombe sukari et puis ba rêve yango ekokisami wapi ekokisami na kati ya Bellard pe na kati ya chaîne na biso Bellevue TV. Coach da Costa opportunité oyo azwa kate na kati ya groupe Simba ya ko jouer père et fils na papa na biso elombe sukari na ndenge papa elombe ayaka ko arrêter ko tourner na kati ya groupe Simba donc akoma kikaka formateur voilà donc président azabike ba musala na ye ndenge zalaki ko benga yango na Coach da Costa azwaka opportunité wana te azwi yango na kati ya Bellard bandeko balandi. En tout cas félicitations tout d'abord na madame Bellevue barol oya kabole la kabatu en tout cas ebala na kana batu tant que côté ya maman Milo to moni maman Milo ndenga zo jouer ba maman ya bongo ba modèle ba maman Milo tozalaka na bango na ba famille tozalaka na bango na ba quartier toyoka ka ba masolo na ba komi ba maman lokola ba maman Milo pe bazalaka bongo ba camarade pe lokola ba linda bazalaka bandeko balandi yo o nano tali homicide te pakata mbango zwa téléphone fongola ordinateur en tout cas bana kotala film na biso eza vraiment kitoko makasi bongo émission na biso ebandi awa bandeko balandi navandaki na koleka kaka na komona mwana mwasi moko kaka nde ba mesana biloba loba en tout cas eza pasipe mawa pona bato balobaka ke baza ba communicateur ya SB eza vraiment passé Miss Lolo zwa kita liboso moi lolo nde na ina sérieuse donc na vraiment sérieuse na binité bandeko balandi pona la sake na vraiment na kanda Miss Lolo zwa kita liboso tout d'abord te yo kita liboso il faut passer au tableau faut les kana tableau parce que tant on a lo banayo ba boni nyoso ba omona o ezaki le kwa na école Miss Lolo tout d'abord mamilo azaka mninga na ote deux lokola yo obanga ba parents na yo te Miss Lolo o respecta ba parents na yo te obota mwana liboso mwana mibale je ne sais pas sous un bango combien na ndenge ko koma na bakoko kaka na ndaka ba parents donc o respecta ba parents na te. Essayez un peu pour respecter mes parents ya mninga parce que maman Milo ana bana baze ya mikolo nanu to monate maman Milo aleki ayakolo baba bobar lo kwa Thérèse ya lubaka non to monate maman Milo aleka na émission alo baba bobar ba insanité ndenge Gabriel alubaka non to monate alors tango zoloba faut kozalaka na moi minimum ya respect
valeur ya mamilo eza valeur à Thérèse te. Valeur ya mamilo eza valeur ya Gabriel te. Même pas valeur na yo okoma même pas. Donc essayez quand même ya ko respecter ba aîné. Parce que yo sala maboke et simba na ngote. Donc ba razwana ko latisa ngo ba mama mikolo te. Sala ka latisa ba razwana pas ba toi génération na yo. Tango fanzo zolo bake Belle-Vie atinda mamilo aya ko finga sila. Belle-Vie atinda mamilo Belle-Vie aza donc aya ko diembela na groupe Simba. Nebiti sebe mission bo sala ka po bo sepelisa pe ba fana kwiti na bino o ba yaka pe o lobi bien tu es bien parlé en tout cas minoko na bino la kela mama be ba misapi na bino la kela mama be tango bo komanta ka bongo. Mutu oya fandi azo finga artiste et comédien oya za valeur o ezaki azo ko incarner rôle azo ko teya ya fandi azo finga est normal te. Belle-Vie aya ko diembela na groupe Simba te. Tout d'abord Belle-Vie aya groupe Simba par invitation yemo sila na bino wana atalara savoir ya Belle-Vie. Atali sagesse ya Belle-Vie, atali na intelligence ya Belle-Vie. Abondela ye moko lobara ngoti. Que non s'il te plaît. Bomoni s'il te plaît wana Miss Lolo soko ye bate na lingala. Eza pardon exosunganga s'il te plaît na lingala ezani pardon. Donc eza bolim donc voilà. Donc aye limbisa yaya. Est-ce que toko ke na biso na groupe Simba on senga ngo par respect parce que tout le monde a ezalande tango lo bana maman moka selo faveur o baki maman s'il te plaît maman bolimbisi est-ce que je peux avoir est-ce que vous pouvez m'accompagner est-ce que de ezalo lenge oyo sila asalaka et pas Belle-Vie na politesse signor ce qui sila a respecter Belle-Vie. Aya pa Belle-Vie na politesse nyonso. Toke le groupe Simba po ayebi savoir, ayebi sagesse. O ezaki ko manke na kati ya groupe Simba. O pechanga zaki o bunda na ye moko. Abike no toya to sanga na mwana mama. Et puis papa elombe ataya lobi ah mwana oyo fi oyo azo bundana. Azo koma lokola ngai groupe na nga eza na visibilité voilà parce que visibilité madame Belle-Vie zaki nango déjà na ba film na zaki ko koma visibilité zalaki déjà papa lombe atala lobi ngai oyo naza na ba Da Costa naza na ba Herman oui Herman Kasongo naza na ba Herman naza na kaka bana mibali kota bana basi vraiment donc naza na moi baisse naza na moi baisse na bakisi Belle-Vie et osala nga kilo parce que aza kilo bande ko balandi de par là Belle-Vie azo invitation kenda na groupe Simba oh yo Miss Lolo yebi même te naza pona ko insulter te pena insulter rapé batute parce que na bina fanda na banda ko insulter. Ma fille nanga omono bolobake Bianca. So boloba pena ke réincarnation. Mais Bianca zana no envie mutu moko réincarner. Pour na ba respect, pour na ba dignité, pour na ba valeur. Yangana to finga raté. Miss Lolo, nazo ko expliquer bino bande ko balandi malembe. Wana toke ko to lobaki madame Belle-Vie ko diembe la groupe Simba. Au moins, ce qu'on côté banda, c'est par l'invitation que madame Belle-Vie a kena ko intégrer groupe Simba. Ayaka te loko la sila. Ayaka na recrutement, tozo recruter. Sila ye wana kuna para. Sila ye po babanda ki ko recruter na groupe Salongo. Mkolo wa groupe Salongo. Meti lelo amiye ba kate. Miss Lolo, tango yeko lobake, oh, ici pechanga, eloko eboma ici pechanga, ici soka zo albeni, ici soka zo matate, soki asila,
eza parce que asanganaki na belle vie. Eza parce que atiaki makolo kuna omikosi tu te trompes. Lelo oyo to madame Belleville aza parmi ba meilleurs scénaristes ya Afrique centrale. Lelo oyo tolongolo na écriture tolongolo na maoyo ko jouer boy. C'est aussi artiste international. C'est Ursule Pechanga. Na yebi yango toto bosala ka ba ignorance. Artiste aza international eza Ursule Pechanga. Tomoni Ursule Pechanga awa na film moko ezoleka kuna na A+. Bon mo ndenge a incarné rôle, pe rôle a pamba te. Procureur aussi la rokokate si la yo ko fanda pena na bureau posé ndenge Ursule la fanda ki si la kokango. Pour cette aussi kota ko fanda na bureau ya ba poser un peu ya ko jouer tozwa Ursule Pechanga, madame Belleville, Dina na la douce. Tozwi nani te deux wazara ba loyenge. Tozwi su nani Mimi Kabeya. Nani susu. Melina, voilà. Si la rosa la tête, retia si la tête. Merci. Nayo Miss Lolo parce que oyebi ke si la zaka adversaire madame Belleville. Si la aza adversaire ya ba Tegra, aza adversaire ya ba Kenny. Adversaire yaba Linda, adversaire yaba Davina Apwa, adversaire madame Belleville. Attention. Là vraiment il faut faire très attention. Si les adversaires à madame Belleville candidate. Adversaire yabana ya madame Belleville. Adversaire à maman te. Fais gaffe. Alors tant boya kanga mona loka be mission amine bo sala ngoka na ba sentiment lokwa da ba yebinga da na lobaka lokwa ba yebinga da na ya kokose la batu ba makambu botika ka na loba biloba loba wana kulu mama yo na tonto yam sibo sila na kuna bino na bino oh ngala zo déplorer ezaka pona makambu ya ba icône yebaka boye tiango na mutu na yo mets ça dans ta grosse tête que mamilo bakoki ko manipuler te lokwa bo manipulara Teresia bakoki ko manipuler mamilo te lokola bo manipulara Gabriel lokola bo manipulara Bijou la reine mamilo zamba jar wana te et puis na belar ba manipulara batu te kuneza la ka travail tout d'abord prière et puis travail prière et puis travail yango wana nde belar ezokende bongo fobo yaka bolobelaka bana na bino o bazosala soni o bazosala soni lelo madame Belleville o bino boyaka bofingaka tongo midi poka bokomise kira malaria esi la po bobi ke se bozui doliprane bozui mwa kinini bomeli sisi la soki boye mafinga wana nde ezobokola sila Olie boyaka bolobelaka ba evre na bino, bolobelaka bana na bino o bakoka ko jouer te. Lelo bombo na bino wana o ya pembe wana o bino bolobi ke aza libre yango wana mibali bazolanda ye yango wana donc c'est normal babenga endumba. Merci. Wana eza ba opinion na bino. Boya kolobela bombo tala lelo onenge bombo na bino wana abebisi film abatu. Bombo niteke bombo na banga abebisi film abatu. Na bino pe lisusu. Qui matalane le qui ba pressé le qui muto boko ko pesa rôle wana te Nicolas kozala envieuse Nicolas ko envier Nicolas ya ba pressé ya prestige boko ko jouer c'est loko ya jouera te muto azana mawa muto ba nyoko libazo nyoko la na famille ozala na titi douana bande ko balandi Total la film même madame Belleville zo jouer pas dina na kuna mobembo. Total la tegra. Na loba Maria te, na loba Kenny te pour boloba wana mikolo, wana déjà babanda liboso, surtout que tu sais na tie Davina. Wana banda liboso, banda antiquité V12, azalaka ayebi tegra kaka da Silva. Tegra kaka. Total na film madame Belleville zo jouer kuna mobembo et pas dina na la douce maman Didi na question beauté.
Tala tala la biso tegra na biso nenga zo ko incarner rôle tala ndenge tegra zo nyo kwa ma ozo mona vraiment ke oyo azo nyo kwa ma yaya problème nini pomoni bakuko ya ko envier et ça la bino bombo tika ba filme la bino be bakabongo muto azoko kata babenga rango nini ngo papa kuluta za pa edenga expression faciale o ezalaka ke muto ati expression faciale o ya mawa wana tristesse wana muto azangi na yango mais vous êtes là pour l'applaudir pour l'acclamer et pour faire sa publicité que non notre chewing-gum or que vous êtes en train de la tuer sans le savoir. Bozo boma bana na bino ya SB100 ke boyeba. Lelo na SB100 tozwi mwandambu bano bazwa mwa bien. Mwandambu tozwa mwandambu Nael abundanaka. Tozwi pena o ya kenda veya magoda o nani. Awa soki awa. Bango mibale wana kaka. Ba o batikali en tout cas foin na yango wana bomona ka côté ya ko comparer bango na ba perle ya belarte ezalaka ke boyaka bomoni mwana akimaka classe na examen azwaka te mwana akima classe na examen azwaka te tala chewing-gum na bino wana Lina na apesa conseil asala boy azongisa boy tala siko Stéphie ngazo beta toro kuna na Didi TV Stéphie mwana no azapa dina na wana ha madame Belleville en tout cas pardon invité na nous yebisa na ordina na ba Stéphie wana fo bazala omoni Stéphie na Maria Stéphie na Maria Stéphie na Getty Stéphie na Kenny voilà na wana na badio ndenge Stéphie azo jouer donc tos yeux sont na tegra Alex que moi no azo ki ma classe te moi no azo rater matière te oyo chewing-gum na bino likola pressé likola ko envier yango bokena ko pona na kuna bana kan bokena ko pona na kuna bofanda kuna na Sodome so tali wa kenda veya magoda wana mwana kan ozwi chewing-gum o baby si filme o deuxième film moi so baby ça oyo deuxième film moi so baby ça ya liboso abimela biso na mai na montre ya mibale tristesse ma papa pourquoi tu m'as laissé papa regarde comme ça comme je suis à toi des hommes est-ce que éternela Nikita akoko sa leloko wana ata junior na biso mbali ya mukie wana junior akosa leloko mama mukolo wana sali bandeko balandi en tout cas exo sunganga likambo na zoko kate photo partager on a bandeko bazolanda ngai photo partager pour na captura ki kaka parti wana swaki nga makasi bozo tika sila tozonga sima exo edenga tielanga na parti wana. Je mange même pas, je dois travailler, parfois même j'ai pas tenu dehors. Maman, j'avais mal fait de partir sur maman. Tu vois pas comment ta fille souffre ici, non? Je viens à l'université tous les jours avec toutes mes profs, tu sais que je suis... Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Voilà, bon, tu as un parti, voilà, bande ko balandi. Bien, maman, n'est-ce pas là? Bon, c'est là. Wana squat sombi robe wa babenga wani micro dashing ce micro de stala maman na crayon noir to boy na biso koute eza na encore donc oza na crayon na yo problème te sko ngara na posa kaka expression wana ya tristesse wana ya pleurs wana ya fallait pas papa pourquoi tu m'as tué papa pourquoi tu es parti s'il te papa maman ni ko fanda na mayonnaise des bébé sabana bat. On a joué qui zengi. Tous joué na tristesse. Yaya.
Bino bozo tike la si la ba charge. Parce que si la jouaka, hein? Eh, si la jouaka. Si la jouaka na e. Si ko bana na e ba tike la si la ba charge moro yo sakanati. Si la ba tout en kota la boy na ko pesa rôle o nani. Rôle no ko pesa nani. Botika kanga mona za na film ko bana ne bandeti na souk. Mais c'est bo sali constant, hein? Et puis si la pas like égoïste. Je m'excuse. Bébé que si la zak égoïste. Si la bazoa ke gros plat tala kama mana na plat ya munene. Wana batu bazo jouer ba basu ba na plat d'ensemble, soit plat mokara, wana ezonde foyer ba. Siko si la yangana na ba kanda wana lo ba bino lokola boli ko jouer bien te bino lokola boli ko yoka conseil te. Nkamo ko fo bazoa nga gros plat. Ya munene wana pe na gros plat rapproché bango mon réalisateur dans l'ombre. Bango rapproché. Gros plat rapproché. Ya. Na ba kanda wana na soto portera si na regarde te bazoa ka gros plat. Tant otala bwe mwano o nga na matisa likolo mwano o mwano o ya zusa nga ba problème oyo. Azoye baka ko jouer témoin vraiment. Ba tiena kota tristesse a baby c'est là qui na ba tu filmer. Akena ko bimana montrer. Koto sous na film koto na tristesse reçoit so kokate nzambe na lola. Au moins na ndenge nino. Tala Montréal na kana na zwanga gros plan. Rapproché. Pourtant bazo mona eswa bango yepetango linga bazwa ka ye bongo Fona yebisa yeba ko jouer. Pe na asire bino kala mingi te si la ba beba na Aliro makambo ezokende la. Aliro makambo ezokende la. Na ndenge mwana naza kempoli makasi bongo. Ba beba na kala te. Po si la lingane ko mona muta avancer pembe na ete. Si la lingane ko mona muta avancer pembe na ete. Si ko par amour pona ko prouver le contraire. Oh ye moro si la sala ngona mutema pasi. Sala ka chaîne kende kabwe sala kabwe zong sakabwe sko chaîne wana ndenge zo kende la bandeko ibutu na eko rassurer yo parce que yo lobaki ke tina fin de l'année batwe bele balonga na belanga sko na eko rassurer yo au moins tina fin de l'année si la na shingom na bino na pembe ba bebana parce que ya bazua mo bepe zana na kati nem te se bo remarquer ngo bazua mo zana na kati donc ba bebana ba bebana akozula raison nini yekuna tonga bana kozoba raison na tournage na boy donc si la alingana ete muto avancer pembeni na ye bande ko balandi siko yo Miss Lolo lobike na si o mona na secrétaire basi secrétaire elongi mabe ozo finisa ndeto kitisa Sylvie Eseka yaya tozonga non te bazwaka secrétaire elongi mabete pona ko décorer mais la plupart ba secrétaire o bazwaka wana batiaka wana lobi la plupart eloko nyonso exception ezalaka mais ba auto mona ba décoraka wana soubasement ya mabe salamaka siko yo tango yo lingo saloka okitisa Sylvie Eseka mwana Sylvie Eseka a moi si tozono notre CSG. C'est aujourd'hui Sylvie Eseka na critère nyonso ya basi Sylvie azali. Sylvie aza na intelligence. Sylvie aza na sagesse. Sylvie aza courtoise. Sylvie a bien jouer. Sylvie aza femme de valeur. Sylvie c'est une femme qui se respecte. Siko mutu moko taba qualité bele na kati na ebo ebisa biso ya bino o ya dekora wana sala neka deko mais ya biso o sala deko entre temps pe moi so Sylvia tukanzamba pambola yo azana ba stratégie aza stratège Sylvie Eseka Miss Lolo ko compara ete ba comparaison na bino ane bala na raté, y a pas match simba te. Quand on a bella,
Bon mona lolenge nini bana madame Bellevue, lolenge nini ba oken, lolenge nini ba jouer. Tegra awa azana contrat bientôt là tout le monde a Tegra na Nigeria. Na artiste nigérien akende déjà ko jouer bientôt. Tout le monde a payé, je pense que Nadine n'a pas na kati wana. Siko mwana ayeka sima, esa bino mi ekosala bino mitema pasi te ndenge nini. Ekosala bino mitema pasi te ndenge nini oyo arata fi ba mema epoto amawa pa fali. Akoya koyoka motema keto te ndenge nini. Hein? Lelo Bellevue moko na ba filme alingaka azonga na musima tozwi homicide obepui madame Bellevue balakise na tableau moko na Junior Lusau ti lelo est-ce que tout le monde a madame Bellevue oh si la zarako banana premier épisode ti ceux qui na 5e ceux qui 6e obino bosu ki sakafuna ye na ye pourquoi bana na ba osala le côté bana na ba yebi le côté bazo pesa maman charge. Oh madame Bellevue azwaka charge wana abeti koto a passé Maria, a passé Kenny, a passé Getty, Linda, Davina, Tegra. Ale koto pe Eternela. Si le repassé nani. Est-ce que bon moi te que madame Bellevue apema bien. Po ebike ngata na koti na ngate ba soldat na nga baza kote kuna kota papa tozui papa Serge papa JR beaucoup mais ça na filme oyo tozui tozana ba papa Elko kota ba mama ye moko mama Milo mama Top mama ni biasi tout ak Belar eza équipe complet o bino lelo kuna na soda mikuna par kozanga ba artiste ba komo zona ba artiste musicien boye bokoti si bango bande ko balandi tozonga na osima to mona afiston sai asala Kofi Central azaki pe capable pe ko benga pe ba musicien pe ba ya pe ba tia pe ba ni mais azwa ba Bilali azwa ba Videloin azwa ba azwa kaka ba artiste comédien madame Bellevue film moko asala boye Aïda azwa izaka Villanova na ebité basala kango sous forme ba Villanova boye Aïda azwa merveille ya madobo na bosali titre film wana. Dans la vie est belle, papa ouais ma soeur azaka ba musicien parce que yemo kwa za musicien. Lelo likwa ko zana ba relation bien tena bandeko si la komi ko zanga ba artiste ko zwa ko koti sana ba communicateur na kati ya film. Oh là là. Wana déjà eza échec. Eza déjà échec dans calendrier ya si là, il y a 2025. Tokende na suka. Tokende na suka. Mama 3 millions de vies oye. Famille libota oye. En tout cas, félicitations na Belar, félicitations plutôt na Madame Bellevue Kandi et pourquoi pas na ba artiste nyonso o bazo jouer na kati ya Belar production. En tout cas, to bossa na te chaîne biso peza wana Kandi Star eza wana to ke le total ka ba filmer to tia vraiment mokolo to na Kandi Star to sala opération 100K na Belar na Bellevue TV opération 200K. Soit tout ça nous égalité 200. Parce que bato batala ka Bellevue TV bangana peka total ka Kandi Star. Tozara ndema totali Bellevue TV totali Kandi Star. 200 to boy. Oh pona boyangala balimusi chaîne na ngai. Oh balimusi deuxième chaîne. Yabiswe limu rate ko banda Kandi Star et salama. Ni matata ni inconvénients toujours en avant. Voilà, mesdames et messieurs, Maïo Yakoloba ezalaki nde yango wana en tout cas awande to sukisi émission na biso bandeko balandi to bosana te to kende ko s'abonner na kati ya Bellevue TV to s'abonner pe na kati ya Kandi Star bino ona nubo s'abona te po na biso o déjà to s'abona en tout cas to tia kaka ba mokolo to tia ba commentaire to ta la film et vous allez vraiment kitoko
makasi etobo sana pete na kotala ba émission na biso na kati ya Hot Bascule pe na matière de famille libota to commenter to partager et ça là vraiment kitoko makasi. Merci na yo olandi émission na nga ko bandana e bandeli kino na suka ya émission na nga. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui tant on a le barabongo elinga ko lobake to komaka déjà na suka ya émission na biso lisano ya kebo ezaki bongo présenté et pas na nga o ya bino moi na suka ya basongi songi ijafa de tous. Et merci beaucoup na Exode Mikebi wazaki bongo sima ya caméra yeni mtasali etebili nanga et comme moi kitoko liboso ya ba etando iki na bino na assistance ya Bianca Zanga pe ya Papa Kulutu ya famille Libota. Merci la famille Libota. En tout cas, restez toujours branchés. Serrez cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir.